Et sa de sa génération. C'est quoi génération à fabriquer ces années? Ils ont la polémique. Polémique parce que le guide suprême, il y a génération na et. C'est génération na et génération. Quand tu as génération, tu as mon héritier, ba jeune talent. Donc bon ba na seto ba. Il y a les guides na bango. Azo guide. Abanda ko sa album déjà liboso na bango. Liboso na bango. Yo bon massacré wa. Problème ezate to so la pembeti. Et ko banda no musique liboso na e obanda. Mais ko sa la album orchestre muta bandi yango batu tu bayebi Fabregas. Déplique peut-être. Tenabi Fabregas ngala za apo na maestro. Oui. Faire avec what? Avec héritier ko. Non em. Si. O mena o lobanga na obanga mutu tenga banga mutu tenga ne na banga sa bango. Donc nana elo no banga te. Ngiza malobeza ya ngati. Ndoko lingisa nga mutu na makasi te. Toti nanga lekte faire leki mutu tu no yemba na Congo. Quartier latin za orchestre munene. Ebimisi bate bele makasi yo loba ututi. To tanga bakomba batu babima bima kuna te mais ba misa bati ya mambo kima wana c'est pas bien. Ba ye na bino bosa muziki bobeta bozonga. Pour ça na bino wana ti. So ko mambo kima mote bo cha PV na nini. Basi maoya suna baninga musuto batikali. Vers beta wana le 18. Na to somba déjà ba billet pour biso talara wenge esprit wenge toujours. Tant tout le monde ba faire ba Fabregas wenge. Donc ngapena wenge. To beta wana na Didas Arena donc to yebele. Concert ala to tobola arena. Tili banda do iza suka. Neti mwana nga yo abina bandemba inosbi. Yo bisanga mukolo boyo to ndembo na bina ndembo inosbi. Non, Coco Binande Bandemboana. Namona plus que s'amuser quoi pour les enfants, tu vois. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désir et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bonjour Jenny Lopeko. Bonjour. Ça va? Très bien ma bibiche. Mimiche. Ils ont qu'à peu près na. Mimiche. Ok. Mimiche. Comment tu vas? Ça va? Très bien Angola Nzambe. Journée bien. Kitoko. Na bingo tozo kota na actualité. Ba concert Mikolo ezali. Batubayaki makambo ezemo ebele. Si. Tout bano na concert na biso ya na biso quadra. Ouais, wana namona ki namona ki toza un concert puis na vient na biso orbite en septembre. Le 6 septembre si je me trompe pas. Non, le 6 septembre oui. Ouais. Donc concert année à Somme, il y a des talarai. Le grand mopao. Vous avez qui na répétition, en tout cas répétition les cas le la concert. Ouais. Qu'est-ce que le bapona vient biso ahina ba musicien nyonso bango so bazali sur place ba ça répétition tout le monde peut être sentir maman sipé intact. Donc ils acquis vraiment très bien. Alors qu'est-ce que tu peux dire pour notre en tout cas on a peine salinga bien na CP non makasi v donc mikolo belé ba musicien bazo ya lisouté. Donc na CP pe na moi ba masanga musu baza na ba ye bango tout. Donc délégation ça n'a pas na bazali Congo za partout na bisa kiyo ngala za partout na monde na musique na za trop na ba musiciens donc ba ozil bazawana na PC mbote place azali donc na sepeli donc a souffrir trop tant on vient y na mona ki na liste déjà tant bazo mata salenga bien donc ça lui pena plaisir yebi ka avait déjà mutakala na musique ya ratarate et sali kitoko en tout cas tout le monde qui c'est un peu bon na habité ceux qui m'a sondenge bat balubara
tayamba téléphone ta cellulaire ta sekaka na bato donc bato mosusu biso ayebi na ngai yo te mais aseki c'est pas donné à tout le monde ozomona pena ke moi charisme et puis professionnalisme et puis naki bomoto ya Mhm. mwandambo sikoyo koloba nini nzembo nini oyebi ya vie cordre nzembo bon te totiaka vie de cordre te ya quartier lata totiaka quartier lata te mpo oza bamasa mosusu bana kati ya quartier lata Bon, nga nalingaka mingi Alidor. Ali olobaki nanga les jours passés. En tout cas, nzembo wana nalingaka okanga tellement koyemba pena monde nanga te me nalingaka banzembo ya vie. Nayeba nzembo ebele. Koyemba ngo pena boye mwa mobulu me nalingaka koyoka ngo. Barythme, baparole wana sikoyo ezalaka mwa pasi mpo akendaka nango likolo. Mais c'est bon, Alidor déjà wana nzembo nanga préféré. oza mpe na deuxième na nzembo nono osepele bimi awa embouteillage bayembi na JR33 ah ouais suka na champ. ah bon je connais pas non opesi nga déjà nini devoir moko boye fo nangelo yoka ngo yoka ngo embouteillage suka na champ donc nayebisi yo ve alati ndenge mo na JR33 donc itoko clip mo donc eloko olobeya asali na fali ko ndenge asala na bafali banini ndenge aye sikoyo na JR33 donc somo na moloko ayembi ta tête na ye bon nayebi te oyebi kaka mais c'est bon apesi ye pena ve apesi makambo lisusu esala bien c'est un bon chanteur ayembaka bien ici nayokaki il chante très bien Très et puis bien. c'est un gars très gentil Ouais, ouais. nasolaki ne quand même donc aza kala te ta mosusu na koyamba bon à part ça qu'est-ce que tu peux dire pour le quartier latin okolobani mpona quartier latin mpona bamusicien talaka bamisele bayaka omona un mo bakomokima un mo boye or que eza eloko mo opportunité mo boye so baye bazongi esa bango mwa bien parce que bakomi mwa oyebi nga na sepeli quartier latin eza orchestre monene ebimisi bato ebele makasi oloba utu te tokotanga bakomba bato babimabima kuna te mais bamisa batika mambo okima wana c'est pas bien baye na bino bosala miziki bobeta bozonga po mosala na bino yango wana ti so okomi mambo okima mo te bootya mpe ve na nini basima oyasu na baninga mosusu to batikali eza koa boye bobebisela mpe baninga cope baoyo batikali dato toyo osala mosala eza contrat fo tozonga so ekomi mambo bakofanda awa bobebisi cope baninga mosusu bakoya lisusu te oke eza eloko moko to batie contrat tosali mosala tozongi eh bien sachant aussi que soko bazweli bino visa bongo donc mabrinte na bino eza na il faut bozonga na maison Schengen déjà boza déjà affiché voilà sikoyo soki sikoyo ye mpo biso toyebi système onde ezala toye obwaka sikoyo na mboka nini fo luka bamboka mo boye mosusu parce que misapeni oyo ebima okota ye déjà na kata nini kasi oyaki mpona obwaka ngunda franchement wana totikela bango bango baza bamaître bango bayebi ndeni bakosala makambo nango mais à part ça omona mpe susu de la forêt voilà igwe mokonzi ya banyama il passe en concert si le 18 octobre toza na concert na Adidas Arena si je me trompe pas vers obeta wana le 18 na tosomba déjà babillet po biso talaka wenge esprit wenge toujours tant tomona bafere bafabrigas wenge donc nga pena wenge tobeta wana na Adidas Arena donc toyebele ye azobeta beta calendrier eza molai igwe pena dans somo concert ala tokotobola arena ti libanda donc eza suka lisusu mibiye déjà bolobaka te si nasombaki kanzi nga wenge te sosombaki déjà si nasombaki odile manzaka yebi si nasombaki vie cordre mpe sosomi mpo vie cordre aza 20 wera te vie nasombaki nga naza moto ya miziki ntango concert eyaka biso tozalaka déjà nasombaki déjà siko problème eya nde siko tolobaka teke totondisa tosombaka nde babiye lokola sikoyo bovie na biso quadra mpo osomba deya babiye mpo eza na Belgique baréservation bahotel banini bato bamona mwa déplacement aye komaka mwa mobulu mais so osali yango déjà en avance omoni ozwi déjà avance moko boye et puis il y a de la forêt billet pe sikoyo na de la forêt qu'est-ce que tu peux dire pour le clan mpona makambo na biso ya wenge musique à maison mère qu'est-ce que tu peux dire biso déjà kuna erataka tete
Donc, bonne chance na Igwe. Ye aza eloko akoprouve esu te bino boyebi baberse panzana ba donc eloko okuta koloba ya te tokosepelaka ave abeta asala ngo kaka ndenge asalaka wana abibeta nde yemba nde abeta nde yemba nde spectacle wana cope na ye donc naomona Jamaïque déjà c'est bon na baanimateur asalaki boye badanseur yango wana bamati likolo moko akwei ondira akweli ye so nde nini ekendaka bongo bariske ya métier epoko kaka kozwa no kaka bato uli ozwa bato wana mbala wana mpe basalaki mamo boya bien te mponi kozwa kaka bato bana koto te il faut bauta kuna baya bazomaîtrise mamo mpe bien te aza na bato ne kuna ozwa bana koto ndeni badanser baza kuna bato tu baza masusu te kasi yango toloba eloko wana nde eza mabe toye mosala tosala mosala epuis tozonga so ekomi ya kotikalaka bootya baninga na pasi boobebisa basima Igor na baninga mosusu te boobebisa bato mpo liste nde tozala na orchestre bazalaka ebele ezalaka te oyo bomoni baye wana baza pene ebele misusu nanu ta mosu omona pena beta 20 ans abima te toyebisa mozwi ayaka po to pazongi te bamisusu oyo bayaka deja oyo deja bayaka so bamisusu mpe mpo Igwe mpa puso liboso fo ozala na mosala te oyeba makambo yango osepelisa ya yoka yo na litoi na ye mpo ye ayokaka pene aza na oreille wana ya miziki makasi Igwe deja ntango omona deja bafere bafabrikasi wengeti les guides suprêmes de sa génération Fabregas maestro yo bande oloba na mamba fere yo bande mamba Fabregas à part maison mère na Igwe oye maman Fabregas te Fabregas na tangi rapide parce que aza un album sur le marché boni pesa na marché album affaire ezali mais sikoyo yo zo comprendre te to koma eza débat kasi tosola na olobela fere na lobaki yango aza ndako na biso ata na ke wapi parce que na miso osalaki olobaki ke bagaulois air moko baotyo mwa air moko ezalaka nango ka bongo kofinga kobengana nga oke baoyeba teke nga fere daa na makila okolongwa te ata bosali nde nyonso fere ayebi ke non pesi na nga akumisaka badeplique Fabregas oyeba ye nzembo mwa quadre siko oyo affaire oyo oyebezana donc ayema mba oyemba te loba nalobi no te koyemba parce que olobi nanga kota oyemba oza nul lokwa nga mpe koyemba berado yo na ye nalingaka yo soki naza kuna nakanisaka yo omoni nzembo ekotaka nga fort wana nzembo mo bo namoni okanisi ye wana eza libanga na ye te naza na libanga moto te faire c'est bon na carrière à faire qu'est-ce que tu peux elo ni omonaka bien elo ni omonaka mabe en tout cas les padres te les padres te aza parfait te so tokoti kotana aza nzambe te donc komona ye mabe non namona ye mabe te non namona ye te fanatique te nga fere te gauloise ya tongo bato tu bayebi nayebi te namona ye no mabe te no aswanisanga te no tobebana te en tout cas no tobunda te tozwana no mabe te na fere donc nalingaki te no nayoka pe te presque bureau oza presque bureau presque bureau mpe bayala bazali parce que so ozosola déjà na babureau na ye donc presque bureau tikaka moke na kota wana moke kaka na koti te faire c'est bon déjà Jésus de Nuance en tout cas Nika Bolonina c'est bon oza na concert te boza na programme te eza na toute chose na concert moko les dates samedi wapi alobi awa alobi maestro le guide suprême de sa génération le guide suprême de sa génération Fabregas le guide suprême de sa génération siko génération ya Fabregas ezali nani
eza banani ozotanga na polémique polémique te parce que olobi guide suprême nga suprême ya génération na ye ti kasi génération na ye kasi génération quand totia génération tomona baheritier bajeune talent tomoni badéplique tomoni nani susu nayebi te donc guide suprême ya bagénération na ye ya badéplique ya bahéritier donc bon bana seto te ye aza le guide na bango abanda kosala baalbum déjà liboso na bango yo bon massacré yo problème eza te tosola pembe ti esi nakosi na abandi kasi liboso ya Fabregas aza na baalbum ebele tokokonte yango kutu te banzembo eza ebele batabita eza wana bamopepe toza na banzembo telema ebele na ville ya Nova oyebisanga ke Fabregas aza liboso ya héritier si bon nakokosa te bato bayebi ezangam na vante te akobanda no miziki liboso na ye obanda mais kosala baalbum orchestre moto abandi yango bato tu bayebi Fabregas déplique pete te nabi Fabregas nga naza mpona maestro te donc Ferregola Fabregas bamusicien préféré nanga bango wana Fabregas aza le guide suprême nayebisi bino bavillageois na bavillageoise boke consommer album wana université eza somo epuis naosepa na nzembo moko eza wana ya masa nanga Gina PMF asigne nzembo moko na kati album université suka no namona album ebima te ebimi bango bato baosepela nango bavrai chéri bazoyoka bavrai jo en tout cas bavillageois boke consommer ochobima le 28 ans le 28 alobia ya lobia le 5 essaie le quoi 7 à 8 jours voilà ebimi mbala mo bato bakangi banzembo bato baoyoka da bakangi na batitre ta niveau plus de 29 chansons et puis boconsommer nzembo wana bavillageois na bavillageoise s'il vous plaît nazoyebisa bino nga nayebi miziki bokende boyoka yango album wana eza na banzembo ya kosakana te titre moko eza na olelo mabe chéri ya moto signé par master nanga Gina PMF porte-parole privé ya Fabregas donc bokeyoka yango bocomprendre bokota baplateforme tout bokomona yango wana donc naolela mabe en tout cas pena merci beaucoup na Fabregas les métiers noirs yo otikali ya guide na bango suprême les guides suprêmes de sa génération Fabregas félicitations encore album kitoko ngane guide suprême ndem na oboya te fo ndima ngo eza bongo fo ndima ya génération na fo ndima parce que génération eleki Fabregas ezani eleki te o eleki te o ezali boso na ye parce que so to mona ba fere ve na biso fere donc fere aza likolo likolo ya oui baleki te Fabregas leki ya fere to comparer na fere te bon falika kasi bayaya na ye na musique bosokozotia mopao wana papa le grand mopao nzambe te nalinga okompare mopao te na makambo natiaka ete biso toyebi te mosu nandi oboya yango sikoyo ata yo moko nga mona naza nalingaka kofi mingi bakofi wana kala wana bakuku baaspirine donc baairwise banzembo wana nayoka yango trop ye kuta kotia ye na nini te tokotia siko nani siko o wana papa te Kofi Ferre tomoni Fabregas adondo za Kofi Ferre Fabregas eza te Kofi Fali Ferre Fabregas te nga tie Kofi Ferre Fabregas esili ouais parce que bato na oyo peno te na te bato te donc eza parce que yo oza la musique nyonso comment vous classer ya Fabregas na aza kwa mutu te bato bazali te neti bana lokwa bana bagaz mawete ba inosbi wana yo moto tie bango tina tie bango tina bi bato baza parce que bato babeta musique na mboka na baza wana yo yango nati yango omoi bino ba fanatique nde bobebisa ma musique parce que soki tamso yo zo éliminer ba muso or que musique eza que oyo zo yoka c'est pas parce que na fanatique c'est parce que na zo yoka musique ya bien
siko bino lelo ozalaka wana boye ozape déjà ozape gazma ozape Innocent B nani susu ye nazape mutu te ngai atangi bato na ngai oyo tosololaka oyo tozalaka bango tu baosala miziki me na otanga plus bato ngai nazalaka na bango bango mpe bazala na koboya te to babinisaka bana donc banzembo na bango bana mike balingaka yango mingi esalaka bien na baanniversaire ya bana bana babinaka neti mwana ngai abinaka banzembo ya Innocent B wana eza dernier libanga wana ya bordure babengaka te nalobi ka ebinisaka nde bana ebinisaka bana mike balingaka yango plus oyebisaka nga mokolo boye nzembo nabina nzembo ya Innocent B na kokobina nzembo wana namona yango plus kosamize quoi pour les enfants tu vois badanse mpona kobina mpona bana ndeti nini te fere aza partout ase limite afa yemba rumba surtout koyemba wana pena cope na ye ayembaka plus abinaka mpe basebe nalobi ona ndenge mabe te nalobi na ndenge ke lelo tomona bana na biso ya poto awa surtout bao babetaka bale omona nani so batie but nzembo na biso ya vie quadre oyo mosusu bana bale amel gambela au moins nzembo ande bana babina yango ozomona c'est pas parce que bana bazobina yango nde eza nzembo ya bana c'est ce que je voulais te dire en fait nabi bango baza ba Innocent B baza plus banzembo ya bana bakofi bakota partout bachacho tout partout base limita esika moko te amsu bayembaka kaka te kobinaka sofera kosala mpe ka album mobima koyemba na koyemba Fabregas ayembaka abinaka bamsu baza limite ka esika moko plus kobina koningisa nzoto ok biso olingaka rumba mboka na biso rumba chacho seben odemba chacho Ferrego la Jésus des Niances Mkonza mboka Ferrego aïba somme de kota chant déjà c'est bon non Mkonza mboka quand Mkonza mboka kota chant bango tout aliaka bango na chant ba mise tout ya Congo mutaleki faire no yemba moi que tozo beta lisolo tozo respecter quadre molobi ba musicien tout à Congo te natangi komba mutu te ngona nga siko naza fan kasi oza fan obi ba musicien tout ya Congo mais entre temps obi ke ozo respecter aleki batu tout ya na koyemba faire aleki batu tout na koyemba ouais aleki pe Fabregas ndenge ozokomisa te mais ozotia en confusion c'est là attends ozotia en confusion na mutu mais dis-moi nga atangi komba mutu te yo tozolinga nga atanga ba Fabregas te Fabregas aleki na ye wana papa leki na ngai non maman tozoloba boye olobi na ngai que les padres aleki koyemba aleki ba musicien tout ya Congo ke yo siko kotiela nga mutu te te fona tshelo mutu obi tout wana mais tout wana lobi beleti mama nanga tout donc tout wana totina vie na biso quadra totieba josa totieba banani bazape bele génération na ye kaka toleki totieba nani aleki ba musicien tout ya koyemba na génération na ye mais kaso si c'est phrase te so si c'est phrase na ngana génération na ye parce que toko comparer Kofi te talara wana Leviette donc so loba na ngana génération na ye ça allait être limité là mais lobi na ngana aleki ba musicien tout sans pour autant ba génération donc faire aleki wata oui faire aleki wata aleki ritiko na oyemba si omena olobanga na obanga mutu tenga banga mutu tenga nde na bangisaka bango donc nanga elo na obanga te ngeza maloba eza ya ngati ndoko olingisanga mutu na makasi te totinda nga te yalekte faire aleki mutu tout na oyemba na Congo na génération ya faire nyonso mutu aleki faire ata na oyemba c'est que génération faire nous allons comprendre pour na poser cette question siko batu no mais nga siko na bika na génération les padres je veux mettre personne en fait moi ma question c'est simple nazo tout na boy génération ya faire eza banani na banani nga na so na mina cha liste ya mulai te tanga na 4 gars
4. Pour ce liste, ça moulaï donc balegi va 10. 4 ou bien 3. Na et 2, 3. Te bato baebi oh da yebi kaza génération faire l'équipe no yimba. Voilà. C'est que Fabregas a le guide suprême de sa génération. Donc génération orchestre na biso Villanova eza université. Et bimisaka ba musicien et bimisa petit ezo bimisaka. Donc il y a da université bimisaka batu. Bon la biso beka ma orchestre mon boazap. La génération ya Fabregas. Bon bimisa biso ta bina filet to ya le ibrator. Ya génération Fabregas azap. Oh yebani pe to yebike oh ya le oh bina filet oh bekam nan. Azate donc tant on mi benga ke ala le guide suprême de sa génération. Faut donner du mango. To consommer album wana bo comprendre ngo. Boko ta na Villanova album na biso université. Ah maestro merci beaucoup pour na libanga. Obi ba boaka ngai. Mais muta valoriser ngai lo ba Fabregas ati. Donc ça pour na libanga yango zo matse du kamakasi. Bande kala so continue TikTok na mone. Jina PMF masa na nga na pesi mbote porte-parole privé. Donc wana utu yo saranati. Donc ndenge zawana batu ba boaka nga. Mais ba valoriser ngai tendenge maestro Fabregas. Les guides suprêmes à valoriser nga Jenny Lopeko 3 fois moto. Et puis taka tango boka nga ba stopper musique. A doser nous les pokombo yo kana bien à valoriser nga po ebike. Petite wana a mystique. Et donc et peut ça joue à té. On a yambi petite moi mystique. Il y a mystique. Ouais, ça ne sengo nga na za mutu. So na yesika fu batu batala na lega ina persiste ata otamwa na nzela. Faut tala azananyo aja Jean Detini. Donc bazul ka bayeba azandenge nini. Azaka donc nazandenge aza star. Joueuse moko boeto porte-parole moko rien. Na nga Jenny Lopeko 3 fois moto. Parce que l'émission il est quelqu'un qui a une question hein. Na tuna ka nga bi. Nazara trop na ba star et puis rêve nanga zaki na za pena star. Côté ba instrument na sima. Na betara guitare. Na piano. Il n'est jamais trop tard. Hein? Oui, tu peux commencer maintenant. Mais au salon. On comme à place. Mais oui, tu peux le faire. Ouais, tu as encore guitare, le temps. Hein? De quoi poser un musicien? De trop. Le quoi poser un musicien, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que tu as préparé pour au lobby au sala? Parce que tu as la musique au lobby au sala. Ils ont un niveau, il y a musique, ils ont un niveau, il y a peut-être tu veux intégrer un groupe, ou peut-être tu comptes la nini, ok, néo, comme un lobby to monio, danseuse. T'es nga, non, donc, quand on a un groupe, mon koraté, nga zara bon. Bobo comprendre, un mon azo comprendre, asa, na devant les caméras, asa le comme un film timide, mon email to bimankaka. Abanolo balanga maman bonga mon comprendre et ça ba caméra me salé boy c'est pas trop grave. Ici on est dans l'émission analyse de temps à autre to ba to sala en gros pour l'actualité que c'est lelo tout ça qui na yé pona makambo ya musique Belgique ozala non ozala on avait na biso igwe non Belgique non Kofi il faut na zala ko na septembre Kofi Olomide, donc bonne chance. Concert à Nanaïbi que Mama Si a pemeni. Et les gars bien, Misepe Bazali. Non, c'est la Ozil. La Leli. Non, Ozala. Ozil a musicien. Ozil, oui. Ozil a musicien, a vu son quartier la terre, donc à Mbappé, des gars. Namona pe qui pena batala mususu, namona pe batakala pe bazalaki. En tout cas, VPNA ena bate belé, en tout cas délégation za moulaï, batu baza pene belé. Il faut promotion hein. Pour son babier. Il faut son babier, ba confifier. Sota hippodrome de kinde kabo. Na yebite so ezaki par rapport à babier, explication pe to zuite to yebite, mais to yebika est-il que to yebike Belgique ebetama. Il faut betama na yebike tout ebetama, il faut. Parce que bo somba babier, ba confifi, na ba confifier.
place à ce que compliqué nga moi muke mais batutu ba fanatique o balinga bonne musique ya Koffi Olomide bosomba ba billet poto bete loko wana ba Cindy Love bosomba ba billet et ça la bientôt to boy na biso mambo et rata qui veut pardon to beta baloso beta pena non regretter mon jour na kena te jamais te nga bien na nga ekende pamba te vie photo beta tout to wana somba da billet ekenda rabo o ba check ba bible o ba main noir ba te main noir déjà ba musicien ba ye donc de ba ye groupe bongo et là déjà bien main noir mbalo na moni ezalaka nango pete ya likambo tana ebisa no musique ezata soki tana ono ekoki te omo ba biloko wana esalama sozo sama na pressé fozela temps ekoka omona ke nyonso eza pepele po Congo eza ya mutu te ya biso nyonso bozo ba temps wana boys donc siko vie quadra tana eza te temps ekoki siko wana il fallait pas peut-être azalaki non pressé bamambeleka ebele na mutu yoyebi makambo vert uti otraverse nango donc yango moni esengaki azwa na mwa temps achange date mosusu nga kuta eza nango te mpona babillet ote te ya likambo ya temps parce que musique esengaka temps fozala pose parce que yo lobi ke donc siko vi aza posé donc posé wana siko c'est bon biso nyonso tozala kuna te tozala wana siko sebo erate te tobeta le 6 septembre batutu balingaka Koffi boye ebele ING Arena donc bana Bruxelles toyebi bino bobukaka ngo nde bosala ya biso pa faire tobukaki ti libanda do boya susu ebele après boleki abattoir bosisi tosisi tout donc tozala wana batutu balingaka Koffi mamasi tozala wana spectacle kitoko donc bino mo boyebi les grands mopa banzembo kala sika tout ekobetama viona na répétition ya bini moko ya bina on dirait ça un spectacle déjà on dirait concert mais en répétition et en tout cas c'était très bien, c'est un grand plaisir sur la vérité on était là et ça qui vraiment quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire et là à la fin est-ce que vous avez un conseil par rapport à la musique, par rapport à ma fan, par rapport il y a ndenge makambo na TikTok, par rapport il y a insulte surtout et là pena to boy indépendant wana et là on a vraiment photo côté on a pena photo télé menango au mona muto yebité tata mukolo lokwa Koffi mutu mo boye afongo live nae abando finga ou bien na ba écrit oyebi mutu te parce que mona ke na télé oye na yo ofingie na so ba éducation batu na ebité ce qui est ndenge nini ça je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon yo yebi mboka na biso ya koloba pena mingi eza te po ato lobi il y a rien qui change babandi makambo kofinga lelo te efe na biso bafinga kaka ba musicien bafinga ma donc ya osamba ko tema si ba message nango ekoma nango normal po lelo na koya na lobi botika boye botika tala papa mukolo mama mukolo me omona boya so bandi kofinga na bango nanga basangisi biso tu donc pono loba ke ba continuer na bango kaka la misère biso ba continuer osaka banjembo bien ba lendaka na misala na bango quoi et osimba bata TikTok wana na iloko opekisa mutu te parce que moi je pense ça conseil peut zate conseil eza maman koloba te conseil eza parce que nande pas na ezate peut-être bato mususu ba te na sens oyo ezali que lelo yo soki le padre totie aigle totie vina biso quadra totie fabricas totie bato ebele parce que bango nde bao communiquer biso moins sengondambo. Tu comprends ce que je veux dire? Bango bazo communiquer biso moins soki mutu tamso azana moins problème hein azo soka yoki moins nzembo mon kando lobiti yoki moins nzembo ça le moins soulagement tu comprends mais bango wana pe bakoki ko éduquer masse parce que soki ezaka warrior o gauloise o kofifi o musolbini villageois soki banani baza belé ozomona so bakomi ko éduquer batu na bango ba fanatique na ba bureau na bango mambo ebele échange parce que quelque part c'est comme si bazara nourri de ça ba sepelara parce que ko tinda te ba musicien musuku ba tinda ka kutu ko no kufinga mais ça déjà ozomona pona mboka na biso na situation actuelle ya mboka na mafinga wana et comme le quoi to komi distrait
tala mama musique nde totelema. Tala mama musique nde totelema to ya kofinga. Ok mama mususu eza na mboka wana ya kolobela. Eza ebele. Ebele. À part kolobela. Tous à côté musique so tozoyoka ba quadre de ba ferre ya ba fali ya ba nani toyoka et ça absolument soulagement. Ah, na pesa e mingi na journée parce que na défenda ke lo moko boye. Hein? Que lelo ce qu'on a dit ah na pema muto e pema momuke. Mais ceux qui sont tel ben insulte mingi, ils ont côté sous ben insulte côté politique ta. Ils ont plus ben insulte il y a musique. On a siko faut ba musicien na biso ba comme musicien na biso de ba commander ko lobaga. Le porte-parole moi bien fingi olongoli pe musala. Olongoli si. Olobi toi tu peux pas passer à mon pona kombo nanga. Po lelo ko so kinga le na ye. Na mando finga siko na bi bon na zo ko finga na compte à président Miguel. Ba yo so ba ebini. Lobe on a représenté émission na yebi Miguel mtatindinga. Voilà. Tu comprends? Donc on dirait makanisimo ebunga ba. Ba comment opekisa. Ba comment opekisa. Mutaye ko finga boche mpandi. Boche no mpandi. Zo finga loba to finga. To fingite, to loba, to comparer. Et puis un problème congolais ça va débattre. Et soukara non soit. Ya ofinga. Debe ala te. Donc ngana ko loba avi mususu contraire na yote. Il faut na loba mambu yo zo loba nanga. Na yemte soki mo ne kota yuta wapi. Voilà. Biso to sala ki analyse na biso qu'est-ce que tu as à dire maman par rapport à ma musique, par rapport à ma musique surtout bon to longo la mambu ya conseil au moins conseil exact mais qu'est-ce que tu peux dire na ba musique na biso ba tutu ba obeta ba concert ba bonne chance na bino ba artiste na biso na linga bino mingi mais ngana otinda bato ka ba ke consommer album na biso ya Villa Nova Université ya Fabregas ba villageois na ba villageoise bokota consommer banzembo ya kitoko eza wana. Félicitations encore Fabregas bona libanga grâce à massa nanga Gina PMF a signé titre moko eza wana chéri ya moto bokota boyoka ngo ba parole eza na kati babwakinga babwaka mais muta bwakinga makasi boya valoriser nga wa Fabregas a ate tanga zomi benga guide suprême boya pourquoi to pesa yeka chance faire gola ba mission na biso à Congo ba félicitations ba bonne chance na bino bo beta ba musique na bino donc nga nazaka na université à Fabregas donc ya oloba mingi yate bon Fabregas na ebite sozo yoka na ebi ko ta l'émission oyoka ko ndenge Jenny Lopeko aleki na solo la vérité donc faut biso to de la part. Parce que en gros tango belé boité pour surtout ça promotion attends belé mais to pesi yango to kabelo cadeau c'est comme ça non mais kasi boyambara batu nyoso to yamba mutu tout temps mutu nyoso royanga roya pela ndo lobela mutu moko boye kaka donc bino zaka so lobela mutu fo mutu na te so mutu mususu ayesusu merci beaucoup d'avoir honoré l'invitation. Seulement débat la mission pour le débat faut pas tout mélanger pour comme à moi et comme à moi kilo to pour na to le la maman musique actualité oni rolekana banane ba ko beta to beti ya bienvenue na biso quadra to beti ya Igwe donc ba conseil ça acheter le billet koloba loba trop faux kota na site somba billet na yo to boy lobby to banu tambola rapport to banu teka ba billet songi na exotique songi na bani non il y a un site pour ça allez acheter tout le monde paix tu as besoin sold out tu as besoin de y a débordement c'est ça qu'on veut donc tu dois pas comprendre qu'on a un billet c'est ça en fait OK boya pe ko somba ba billet pe ka le même jour s'il vous plaît bo somba ba billet siko pour concert déjà il y a un mois Calate dans les 6 dans un mois. Les 6 oui, septembre. Comment on va habiller Siko. Siko déjà il fallait déjà que clôturer. Clôturer. Il y a des derniers jours et puis comment il y a bon sokoli, oyepeli boso ya nini sans billet. Atayo. Bako tabino yo fele vraiment. Vraiment. La tina kitoko boyena ke tele makaka. Bapesa ngo fele okomo benga o président Migende nyoza ba billet bosombande ba billet sombande kotande concert binande latande. C'est ça en fait, c'est ce qu'on veut. En tout cas, merci beaucoup Jenny Lopeko. Aussi ici, est-ce que aux en dédicace mon ko européen? Ngana orchestre fona bora ba tout. Bato bazo consommer banzembo kitoko wana lokola ba to ya sanga la maman de grâce.
à Londres, na moni ba Raphaël Mwamba, donc na tali mopanzi na moni Mefi Bopeti maman na Jessica na Bordeaux, na pesi mbote Ali Angalola ndeko na nga muluba, donc na pesi ba mbote belé masa na nga private na Paris, donc petite sœur na nga Lauriane Nzouz, motema ya Merlin Poutou, na moni Lenzo Tyrone bana kitoko, na pesi mbote pa mwana nga moro fils ya mama Jaris Lukelo Saka, donc batu baza telme belé poupée noire, Ursule Mavinga poupée noire na Lyon, motema ya Papoucha, na pesi ba mbote batu msuso na bosani, bo comprendre ngai Jessica Wanga la fière, babi mwana mozo zara fière wana, Grâce Wanga la douce, na pesi ba mbote ya yango, do bato na bosani, Flori Code Pin à Paris, na pesi mbote, et puis Betty Matete en Allemagne, Rosie Ngambelo ya bino yango. Le son na bosani ba msusu mbasi, madame Gina PMF. Ngai masa na nga Gina PMF. Mima ifoma na États-Unis, mama na Williams. Na pesi ba mbote, donc son na bosani ba msusu. Pour comprendre kaka donc na leli na linga bino mingi ya trop. Tous ensemble, merci. En tout cas, merci beaucoup. Je remercie la régie, mon président Miguenyema, Mbonda, Aristote, toujours, Yo Ebika, un clin d'œil pour toi. Et on est là pour analyser, on est là pour partager un petit moment. Et je vous dis à bientôt. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se